Canal TV, une chaîne par excellence. Na bino vous avez kolanda biso tozali na mboka Congo Kinshasa ici que zwa mission de recherche d'art Kimbangu mpe mise Loanga mtoki pe zebi oyo esale makana na mboka Loanga na tina ye wana topesi maloba na mama lengi mpwete ye azali na esika eye matondo na yo papa bisa za Congo na ndenge opesi ngai maloba na yango to solola na maître Loanga atalisa biso maye matoki pe zebi. Mbote maître. Mbote mama na biso ya Congo. Mboni. Biso malamu na bino. Biso tozali malamu. Maître tomoni liboso na yo ozali na ba œuvre oyo okolakisa na bayo bazali kotala na betando ike utilité nango to mosala nango ezali nini. Matondo na balandi bae ya toki pezebi donc culture art na boye na bino elongo na mbuta mutu pe na baike bato kotala exposition en permanent oyo otieli toki pezebi ya bikolo na bikolo ya République démocratique du Congo babeta lokota bapaya bake Congo Kinshasa na kati wana ezali na bikolo bwa bikolo oyo ezali kolakisa to représenter na chaque to na ekeko moko na bankulu bwa biso oyo tobengi na français bastructure entier. Voilà lelo ezali présentation ya baœuvre ya collection privée oyo ya ngai wa bino archéologue conservateur nde tolengelani esika ye po ete tolakisa bino bosolo ya toki mpe zebi pamba te tozali na mobu oyo toya kofete centenaire ya lekimbangi ezakaki mbango abaki na kati wana ai na pouvoir scientifique. Le pouvoir scientifique ekolakisa biso nini ekolakisa biso na mayemanso oyo elekaki na antiquité ndenge nini bakoko bwa biso basalelaki elonge nini bibombamaki lolenge nini basekomportaki donc bazalelaki ndenge nini na kanisa yo boyo ali mama ya biso na kati ya eyamba kimbangisto mais soko tiki moto polele ezali juste olakisa bato coiffure wana ya Congo kasi na kati ya coiffure wana rapidement okomona oyo ezali sculpture ya Congo eza empire ndenge nini na Congo ya bankongo bazambi banyanga bangombe ndenge nini batayaki batteur donc eza message ena coiffure na bango nini ezolakisa force ya toki donc ya culture awa rapidement tokomona lokombe na mbonda message ezali kokesena na mbonda to eza epai ya banekongo foto ekomi lokola sanza oyo babengi ligne na kati wana bakopesa message to baode oyo ebombaki gardien donc eza sculpture ezolakisa maezoya maezali na mboka maekoya kuna oyo ezali moko ya thermos oyo ya kobomba bilei bakoko toujours lokombe kasi na peinture ezolakisa biso toute une civilisation
oyo eutaki na Congo et na Égypte antique nsima epesi regard po etala na mokili oyo baza kola. Soki otali na ensemble bokoko na biso ezali na ntina yango ba objet antique ekozala exposé mpe etalisa oyo ezali certain bayaki kokundela bato moi na dimension ezali elenge ya mwana mais soki otali liboso ya certain okomona bien que ezali na représentation ya mwasi po apesaka naissance oyo ezopesa naissance po mwana abima kasi mwana wana baperdre ye bazokunda ye mpo akundama abotama lisusu voilà oyo ezali roi bakuba roi lokengu na reine na ye apekisaka moto akokolia bitabe te ezali bahistoire ya mboka kasi kote oyo ezwi nyonso ezwi songe ezali maternité ezolakisa justice kasi ezali na deux masques etetela oyo ezolakisa naissance ya Anamon place pouvoir oyo etikalaki ya tetela voilà na kati na yango oyo ezali na grande chef d'œuvre oyo fétiche songe na bokoko na biso nyonso oyo bandaki kotalisa soki oza na likambo soki épidémie ebimi invention orientation na fétiche songe yango omoni tableau monene oyo elakisi message mpo bayaki omoni tous les outils likembe lokombe lokole tout ezolakisa Afrique eza tout autour ya message voilà ensemble ya collection apesi mesi yango te po avoir omona yango kala te elakisi ke toyeba soki eza na bamisie ya libanda torapatre yango ezonga po eza bokoko na biso yango moni ntina misie eloranga ntina mpe tata ya mokonzi abola mpi tosala misie to totonga misie Simon Kimbangu ezali na ntina mpona toki pese biso maître totondi yo matondo mingi na ndenge olakisi mabombani nde na yango tozongisi maloba na papa mpisa za Congo matondo mingi mama lengi ndenge ozongisi biso maloba mpe totondi botondi na bino bolandaki biso mpo ya kotalaka misala minene artiste maître Lowanga azali kosala na mayema tali ntoki mpe zebi tokutani mokolo mosusu Canal TV, une chaîne par excellence.